Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masia, eza yanga bino se Rebeka. Na yeli susu po na kopartager na bino makomi na Nzambe. Mais avant nyonso, totika moma na molimo mosantu kolazwa contrôle ya nyonso. Yawe Nzambe ya Israel na tiki nyonso na maboko na yo pe na sengi molimo no azala active kati na ngai kolo Yesu Masia. Yo lobaki lolenge yo sali ou bien lolenge biso tobiki tolakisa pe baninga. Ndenge biso tosalaki po tobika bango pe basala la même chose po babika. Liloba na yo nde ezobikisa nga, liloba no epesi nga makasi, liloba na yo ebikisi nga na kufa, donc liloba no ezali bomoi mpo na nga. Yango mwana azososolisa bana mpe liloba na yo na journée na lelo po tepesa bango mpe bomoi mpe bango mpe babika. Na kombo na Yesu Masia molimo rendre nga capable ya koexplike makomi na yo mpe ya kotalisa libota na yo na kombo na Yesu Masia. Papa nasengi ozwa contrôle ya nyonso ya mobimba na nga. Nasengi ozwa contrôle ya pièce oyo nyonso. Nasengi ozwa contrôle ya bana no mpe bakoyoka liloba na Nzambe lipambola elanda bango. Ememela bango bolamu, efongolela bango baporte kimia no ezala kati na bango na kombo na Yesu Masia tobondeli bongo tolobi amen. Tika Nzamba bosantu azwa contrôle ya nyonso tolobi nyonso. Nzambe oyo rendre nga capable ya koexplike bino makomi na ye. Fongola Bible na yo na Jean 17 totanga de 1 à 26 et place yo zaobi ya solo 1 à 26 mama bika poni koluka makambo minene bo. Ngana kasa ko koloba de 1 à 11 nezoba de 1 à 26 mais tolobi molimo mosantu azwa contrôle nyonso a rendre biso capable ya kotanga makomi na ye. Donc lokwa lelo déjà na yebi ke awa molimo ndenga mona zo tala penza ngo ba lettre ngo. Donc yo pesi ko sali bondela loba kolo déjà lobike soit contrôle ya nyonso. Donc ata kotanga la ye kolo sungela biso mama na biso Rebeka, sungela biso sœur na biso, sungela biso ndeko na biso ya bolingo na ba oyo ba yambinga pe lokola ndeko naza ndeko na bango. Bao baboyi ngai. Siko tokoloba nini place wana? Tika Nzamba Israel asala bilongo luboko pona oh mama Rebeka zali ta musoko ya olinganga mbala sima pona za mabete pona yo na memeli okasango malamu na tongo ya lelo esengo na ba oyo kolo balingaka parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Na vidéo na uti kotiela bino na ebisi bino ke to sepela pe na maluba na Nzambe à chaque fois même biso tozo luka bolamu toko luka ate kote ya bana Nzambe oyo ezali na biso awa na se na moi aka maluba na biso bo so na lobi mabe na kanisi mabe Nzamba Israel oyo toza kosalela alimbisa ngai ayokela nga mawa yo po ebiki mama bika place alobi bien te Nzambe pe yo pe senga bolimbisi ba kolo limbisa mombo nota place alobi malamu te naza moto mais liloba na Nzambe ndezo rendre biso capable. Donc kola zo songa biso na nzela ya makomi na ye. Donc na uti kotiela bino video o na bisi bino ke bo sepela pe na maloba Nzambe ezata nyonso te to bana koya kaka masolo te o to monaki to yokaki komona ya solo ezali parole de notre Seigneur Jésus po ezolakisa biso nzela ya solo pe bomoi ata tobeteli bino nyonso tokoko expliquer bino na nzela témoignage mais o eza motuya c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu déjà échangeaka moto lelo soki to changer boye ezali efficacité ya la parole divine. Alors cette parole que ça a échangé comportement nanga pe na olinga parole o pe échanger comportement na yo tozo koba toujours na maloba na Nzambe. Bible so loba batu mususu balobaka po ani Nzamba so umela mais so Nzamba awumeli pona kozonga eza pona yo na ngai. Nzamba lingaki ngai na yo tobika yango moni ke esali kolo na biso awumela po soki kutu Yesu ayaki ngai na yo to ngai tokuta ma place ni tozalaki dans les bontés tant tozotamwa na lokuta na muyibi na kati ya impudicité na kati ya mabe ya bafortement tolingaki komona bolingo ya Nzambe te pe bolamu na Nzambe te pe tolinga vivre en paix te. Donc tongai tosika na moto mais Nzambe asalaki biso pe grâce na tango apesi biso ngonga pe ya koyeba ye yoka o Nzambe oyo asali ngai na yo grâce na tongo lelo makamni o ezaki koloba tala combien bolingo na Nzambe pona biso na passage oyo. Donc tala bolingo na Nzambe na passage oyo na bandisi koyo
kotanga makomi na Nzambe na kombo na Yesu Masia. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus. Amen. J'espère que pour le bi amen. Mais aujourd'hui déjà Bible na yo parce que soit déjà Bible là pour toujours tanga awa de 1 à 26 à 26 hein, à 26. Eza wate hein. Yonde muto mona oka awa. Mais ça wate. Donc toujours tanga de 1 à 26. Donc soit Bible na yo conseil ndeko na pesi yo soko tchako na misala eza ememelo bolambo. Zamba pambola bino peuple de Sion na tangi na kombo na Yesu. Tango Yesu asilisi koloba makambo wana atomboli miso na likolo pe alobi tata tango ekoki kumisa mwana na yo po mwana pe akumisa yo. Donc ekomi tango biso pe tokumisa Nzambe. Ekomi tango biso pe tosanjola ye parce que il est d'une. Nzambe oyo biso tozokumisa za Nzambe ya solo na bisa bino le créateur de toutes choses mokonzi à l'univers. Jésus alobi kumisa mwana po mwana pe akumisa yo. Yo kumisaka na nani point d'interrogation pamba te otie ye mokonzi ya bato nyonso. Nzambe oyo nga na tozobondela aza mokonzi ya bato nyonso po apesa bomoi ya seko na bato nyonso oyo opesaki ye. Tobandi deja toza na on a déjà toujours chité bona ki kukuma. Donc na oyo nyonso opesaki ye bapesa yo pa nani bakaba yo pa ya nani. Tala biso Yesu alongoli biso Nzambe alongoli biso musika apusi biso pene ya mwana ye po tozwa bolamu. Apesi biso na maboko ya Jésus mobokoli malamu mobokoli bapate esika o David azalaki komitika alobi Yawe azali mobokoli mpona ngai. Nzambe aza mobokoli ya David aza pe mobokoli na yo. Soko tangi na Psaume 23 okomona makambo oyo nazoloba. Nzambe apesi biso pa mobokoli malamu. Bomoi ya seko ezali nde koyeba yo. Nzambe ya solo kaka moko pe koyeba Yesu Kristo oyo yo otindaki. Ngai nakumisi yo awa na se. Nasilisi mosala oyo otindaki ngai. Bongo sikoyo tata pesa ngai lokumu oyo nazalaki na yango epai na yo liboso ete mokili esalama. Biso pe tokumisa Nzambe ana se pendaki toana se toza na bomoi awa tokumisa Nzambe. Alors Kolo azongisa ye na lokumu oyo azalaki nango avant mokili esalama. Na bisaki bino Genèse 1 mokili oyo biso tozali c'est l'ombre des choses pour aussi à venir. Ndenge mukanda na Nzambe banda na Genèse jusqu'à Malachi ezalaki kolobela l'ombre des choses à venir. Alors Jésus déjà ye. Alors mokili oyo ngana pe tozali eza l'ombre des choses à venir. Soko tangi na mikando komona ke mokili oyo kola kolinga ngo ndenge bakangaka pende toko penza kolimwa parce que mokili ya sika ya seko ezali esiko bato bakozwa lifuti na bango esika mobala libala koya kozwa ye mwasi na ye église mpona komema ye. Donc yango alobi bongo sikoyo tata pesa ngai lokumu oyo nazalaki na yango epai na yo liboso ete mokili esalema. Outa na éternité okozonga na éternité tokobi bato oyo opesi ngai olongolaki bango na kati ya bato ya mokili. Nalobaki na yo deja zwa Bible na yo bazalaki bato na yo opesi ngai bango. Bongo ngai nalakisi bango lokumu na yo pe bandimi maloba na yo. Maloba o kola zoba o tozotanga parole de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Soki pe yo zoloba bongo ezali bongo eza malamu mpona yo eza amen. Donc maloba o kola lakisaki biso yango ezali vérité.
boyebi bayebi sikoyo ete yo bayebi sikoyo ete nyonso oyo opesi ngai euti epai na yo, pamba te nalakisi bango maloba oyo oyebisaki ngai. Bango mpe bayambi yango mpe bandimi ya solo ete nawuti epai na yo, moto atindi ngai. Nawuti epai na yo, yo moto otindi ngai. J'espère que yo po deja osala confession na Romain ke Yesu azali Nkolo. Otatola deja ke mwana na Nzambe azali Nzambe. Deja ondimela lokola mokonzi mpe mobikisi na yo. Oza dale bon. Soki obondelaka Nzambe ndenge Romain ezoloba na 13:13 okobika. Soki obondelaka Nzambe. Mais soki obondelaka Nzambe oya solo te okobika te mokolo ya suka. Alors nakoti na 9. Kaka siko ozaka na 9 naza kaka. Nazali kobondela yo pona bango. Nazali kobondela pona bato ya mokili oyo te, kasi pona ba oyo opesi ngai, pamba te bazali bato na yo. Soki Nzambe azobondela pona bato nyonso te ya mokili, kotiaka si ete nde bato balobaka Nzambe azalaka intercession na biso, intercedaka na faveur na biso, yo yango intercedaka te. Awa biso na se Bible ezoloba nini na lobi na yo na Romain 10 na 9. Romain 10 na 9 oyambi ye. Mais na 13 ezoloba ni bato babondelaka Nkolo baobika. Ye azobondela na biso na niveau ya makambo oyo Nzambe alongela biso. Yango intercedaka na faveur na biso. Mais biso moko pe Bible ezoloba na biso na Ephésien tosengaka lisalisi epai na Nzambe. Bible ezoloba na biso na psaume nayebisaki bino na video utukoluka. Kola bini nakobikisa moto oyo alandaka ngai, nakobatela moto andimaka ngai, soki abeleli ngai nakopesa ye eyano. Nakozala na ye na ntango ya pasi, na ntango ya mawa, nakokotela ye, ngai moko nakobikisa ye. Mais condition ondimeli ye, condition olandi ye. Yango namoni ke na mokili oyo bato nyonso bazali, mais bato nyonso te bazali ya Nzambe ya solo, Nzambe ya bomoi ekolo mokili. Bato nyonso te bandimela lokola mokonzi mpe mobikisi ya bomoi na bango, basusu baboya ye. Yango wana soki oza na ka oyo ya bato baboya ye, c'est le moment oyamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi wana esika yo ozali. Comme occasion epesameli ngai, loba Yesu ozali Nkolo. Pamba te Nzambe moto asekwisa ye. Ndima yango na motema. Pe loba yango polele na miso ya bato wana olobi ngai na ndimi yango na motema. Donc ozotyango yo la place na ngai yo ozotya yo. Na ndimi na motema pe na lobi bongo na miso ya bato pe na kobika ndenga pe na tatolaka awa. Ponga pe na bika. Parce que Bible ezoba soto ndimi na motema na biso. Soki pe tolobi yango na miso ya bato tokobika. Donc nde na ndima na motema na ngai. Nzambe ayebi motema. Ndenge siko nazotatola na miso na bino. Nakokisi parole de Dieu. Nakobika. Donc yo pe yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Na Romain 19. Après banda kobondela ye ndenge alobi ke motu nyonso akobondela kobika, landa ye na nzela oyo alakisi biso ya liloba na ye, tambola na kobanga Nzambe mpo oyo ozwa bomoi ya seko. Kozala libanda te ya bato kola zoloba ke olongoli bango na mokili. Donc nazobondela mpo na bato nyonso te. Donc so baza 10 zala parmi les 10 oyo Nzambe aza kobondela mpo na bango. Nayebi mpe olobi amen. So nalobi bien te kobanga te. Nzambe oloba bien nisika la ngai mwana ye. Donc awo explique yo malamu. Nyonso oyo ezali ya ngai ezali ya yo. Pe nyonso oyo ezali ya yo ezali pe ya ngai. Boye bolamu oyo napesi bango ezali kolakisa lokumu na ngai. Nazali. Donc le bolamu kola pesa yo tom solo bolamu ni kola pesa nga kombo na Yesu eza déjà bolamu. Na kombo na ye déjà oza moto obiki. Na kombo na yo kobengana milimo mabe, na kombo na yo kosala nyonso oyo eza ya malamu po te memela bolamu.
na kombo na Yesu kofungoli ba porte kombo na ye pesameli biso Bible elobi elle a reçu un nom au-dessus de tout nom afin que tout genou fléchira, toute langue confessera Jésus et Dieu. Mais otikali ka atena Jésus et Dieu. Jésus wana kotambola po aza kati na soko yambelo kwa mokonzi pe mobikisi ye nde mutu apesi yo molimo na ye na molimo na ndo a rendre yo capable okomi na ba possibilité na ba capacité ya kosala oyo kana ozaki mutu bongo okokaki kosala te okoki kobondela mpona maladi pa biki okoki pe belela kombo na Yesu na problème oza nango Nzambe akotika yo te soki ye moko aye te aotindela yo lisungi Kolo azalaka na makambo so ayaka ye moko na makambo susu atindelaka biso mpe lede mwana Nzambe fo oyeba ndenge Nzambe na yo atambolaka mpe ndenge nini asungaka yo na makambo mosusu koloba kolotelema yo moko na makambo mosusu bino aza na posa lisungi na yo alors lisungi na ye ye moko mpe akokoya kosungo to comme mpe akotindela lisungi ndenge atindelaka Daniel Angelo amemela ye réponse tout comme kolo pa ko pesa yano ye moko ayeli Daniel parce que Nzamba yana pona Samuel Nzamba ya ye moko Samuel azoyoka pa Nzambe ye moko pona Jérémie ye moko mais na bakamu suskolo atindaka ba oya ye basali na ye. J'espère au comprendre nazali lisusu na kati ya bato ya mokili oyo te. Donc nazali na kati ya bato ya mokili oyo te kasi bango bazali na kati ya bato ya mokili. Ngai nazali koya epai na yo tata mosantu sala ete nguya na yo oyo opesa ngai ebatela bango po bazali bato moko ndenge ngai na yo tozali se moto moko tango nazalaki na bango na bandaki kobatela bango na nguya na yo oyo opesaki ngai napesa te bongo te je suppose na Bible nabatelaki bango malamu mpe na kati na bango moko te abungaki lokola kaka moto oyo asengelaki kobunga ndenge ekomama na mikanda wana eza Jida so sikoyo nazali koya epai na yo nazali koloba makambo oyo awa nazali nano na mokili po bango bazali na esengo na ngai pe molimo mosasu pardon papa osekisa molimo asekisi ngai pe atonda ngai pe batonda na yango Seigneur bana Nzambe omayemaka mosusu oyebi Nzambe aza Nzambe nguya vraiment ngai naotaka na nga Bible na ngai bien molimo asekisi ngai molimo alingaka bino mingi alingi naseka liboso na bino ye moto asekisi ngai bondimbela ngai botuna ye nayesaka bino bao babondelaka Nzambe asolo botuna bolimo bosata asekisi ngai ye moto asekisi ngai nayebi te kola aseki mpo nga mpe nde nazotangela makomi yango ye nde nazokende na bino na kotanga bibili yango soki nde etangeli ntango kola aseki na etangeli na biso ya bino nde bozwa Bible nayebi bino baservant de Dieu natiolaka bino botema bino botangaka bien makasi surtout français botangaka bien bozwa Bible déjà kutu bino bosilisaki nga nde naoyo olanda bino na nsima molimo asekisi ngai to biso amoi bino nde bosilisi nde topesa ye verset de 1 à 26 banda mama Rebeka banda eti soki azanga wapi na 14 akoti 14 nde sikoyo de 19 minutes akoexplike nini deya toza na 14 biso deya tosisi bozela ngai na ndeko na bino nazoya bointercede bino bato bosisi nalemba te Seigneur osala grâce ete na okatela ngai soki nazoseka bapasanga ngolo nalakisaki bango maloba na yo yango wana bato ya mokili bayini bango mpo liloba Nzambe eza clair mpo bazali
bato na bango te, ndenge ngai mpe nazali moto na bango te. Nzambe na biso aka bato, nzambe bato nyonso te, me soki ondimeli okomi mpe motu na ye. Donc moyen na interprete eza te, na na reta bana nzambe de basisi place bazalaki ka ngai nde nazala na koti 15 nde sikoyo nazoshite naza nano esenge molimo sunga ngai. Nasengi ete olongola bango na mokili, kasi batela bango mpo bakweya na maboko ya banguna te. Bazali bato ya mokili oyo te, ndenge ngai mpe nazali moto ya mokili oyo te. Yebisa bango maloba na yo, yebisa bango maloba na yo mpo okomisa bango bato na yo penza, pamba te maloba na yo elakisi te, maloba na yo elakisaka makambo nyonso ya solo. Natindi bango epai ya bato ndenge yo mpe otindaki ngai epai na bango. Napesi yo bomoi na ngai lokola libonza mpo na bango, mpo bakoma bato na yo penza. Napemata na 20 peuple de Sion na ndeko na bino ya bolingo, napema nao na 20 nazota makasi tokoba isusu po babi biso tozelo kaka sisa mayebeka yo moko moto opesi biso de 1 na 20 tovanda na biso okotanga ndambu te yo lobi oti na 26 nakomi na 20. Toloba molimo mosanto arentre biso capable. Na continue sene sunga ngai na démarrer déjà kotika ngai te papa. Nazali kobondela mpona bango kaka te, kasi nazali kobondela mpe mpona bato nyonso oyo bakoyoka, bato nyonso bakoyoka mateya na bango mpe bakondimela ngai ndenge na oteya bino maloba na Nzambe boye. So bondimela ye eza lipamboli mpo Nzambe deja interceda mpona makambo atika comme testament mpona bino. Tata akomisa bango nyonso moto se moko, ndenge yo ozali na ngai mpe ngai nazali na yo, bongo mpe bango mpe bazala na biso lisanga, mpo bato ya mokili bandima ete ozali te, bandima ete ezali yo moto otindi ngai. Wana 22 siko tozokota 22 tozoshite na 22. Ah Seigneur, napesi bango lokumu oyo yo opesi ngai, mpo bazala bato moko ndenge yo na ngai tozali moto se moko. Yango na intila osala ndeko no mabe, intila opesa ndeko no pasi. Tanke boza bana na Nzambe bobi to accord de Christ to bana na Nzambe, folinga ndeko na yo. Eza topesa ndeko no pasi na sisa nano poso na lobi to na oya bwe na kokangama. Tika na continue ngai na bango pe yo na ngai, ndenge wana bazala penza moto moko boye. Bato ya mokili bakoyeba ete yo moto otindi ngai mpe olingi bango ndenge olingi bango ndenge ozali kolinga ngai. Donc Nzambe alinga biso mpe ndenge alingaka Jésus. Tata bato oyo opesi ngai nalingi bazala na ngai esika moko mpo bamona lokumu oyo opesi ngai, pamba te obanda kolinga ngai liboso ete mokili esalama. Nde nayebisa bino azongeli maloboka na verset 2 fois. Tata yo ozali bosembo, bato ya mokili bayebi yo te, kasi bato ya mokili bayebi yo te, kasi ngai nayebi yo.
moni ke Jésus nde ko ko révéler biso tata liloba na Nzambe to sosola malamu pe bato oyo bandimi ete yo moto otindaki ngai nasi nalakisi bango lokumu na yo pe nakolakisa bango lisusu po bolingo oyo olingi ngai ezala na mitema na bango motema na bango bongo ngai pe nazala na mitema na bango. Donc bolingo na Nzambe fo ezala na mitema na biso. Nava na interpréter bandeko na ngana oyebi nazwi na nga ntango nyonso na otanga Seigneur sunga ngai eple desu yo nazwi ntango mingi na otanga taka bino bosisaki mengala na sisite donc tina sisa boue déjà vidéo comme na 25 minutes boto to ko expliquer to kene mulai donc ezali bref c'est l'amour. Dieu nous a montré l'amour. Nzambe alingaki biso apesi biso mwana ye tozalaki na ignorance lelo tozwi connaissance ya parole de Dieu ezali notre Seigneur Jésus de Nazareth. Tozwi nzela ya solo pe bomo ya kolanda oyo ezali Nzambe yango na fo kozalaka na bolingo na kati ya motema na parce que biso na Jésus toza moto moko. Nzambe moto asalango moto akomisa biso moto moko ezali Nzambe. Alors yo pe sika yo ozali ndeko na yo aza ndeko na yo. Ndeko na yo aza ndeko na aza ennemi na yo te. Tolongola oyo ezali mabe kati na biso mpe mosika na biso totindika yango tobengana yango oyo ezali haine oyo ezali jalousie eza esika oyo ekokovanda te place ya bana Nzambe eza na esika te. Tala Yesu ndenge alakisi biso bolingo na ye tala Yesu ndenge alakisi biso liloba na ye tala Nzambe ndenge abondeli tata na ye mpo akomisa biso kaka moko mpo te tolongwa na mokili oyo tokóma ya Nzambe mpo te tobika vi ya sika vi oyo ya sika mboka oyo ya sika bolamu oyo ya sika kolo amemeli biso siko comportement na oyo wana ozala nango ya bitumba oye nango ntina makambo ya Nzambe mpo tokende nango wapi kozanga bolingo na kati ya makambo ya Nzambe eza na place te parce que bana Nzambe na Nzambe baza motu moko. Alors soki yo oza na Nzambe fo ozala moto ya bolingo soki yo oza na Nzambe fo ozala motu oyo ke tozo prétendre kozela mboka ya sika to na salle d'attente tozozela mboka ya sika mpo tosimba nzela tokende na mboka tata na biso. Alors yo kotindika ndeko na yo te alongwa mpo yo otikala yo moko parce que Bible elobi bisika biza mingi epai ya tata. Alors ozala na bolingo tambola toujours na kobanga Nzambe. Donc so na bandi kolanda par chapitre na banda kointerpréter déjà tochité na biso déjà. Maman Rebecca déjà atangi verset mobimba mais comme il y a tanga na likukuma eza pe malamu mpona bato mosusu mpo asalela Nzambe aza na bolingo wana mpe Nzambe atia kati eloko kati na ye ye ndenge aza nayebi kotuma kotanga bafranci makambo nyonso wana me courage eza te azokoka soni aza moto aza timide siko Nzambe asali mpe grâce abi te yo oza timide ya na l'action ndeko no aza timidité donc ye ependa amekaka donc natangi na biso bino molimo rendre nga capable non na otangela bino lelo Bible de Jean Yohan de 1 jusqu'à 26 malgré explication ngomo peut-être na otanga nde na bombelaki bino vidéo sikoyo déjà tokomi ntango ekomopuse mais liloba na Nzambe ezali solo po ebomoyi. Mama Rebecca apamboli bino na maloba na Nzambe atangi bino Bible bozala bien bana Nzambe esika bozali bozala bien moya koexplike yango eza te nga momo nde navandi na mwa ndenge oyo nyonso nabombela bino na banda kotalisa bino par passage ndenge molimo apesaki ngango ndenge atiaki siko de ta na otanga deja mwa molimo de ye mwa azoseka po abi nde etangeli oyo na oyo obongisaki donc osuka wapi donc video mpo ekoma molai ti wapi donc oyo nabombeli bino tombe so yolanda mbala nsima bolimbisi peuple desi yo eyebi ke bolimbisanga ndeko na bino mwasi yo tanga liloba na Nzambe bien Nzambe aza malamu
zwa kimia tanga maloba oyo nzambe asalaki comme losambo nayebi te soki foi na yo opesi yango na nzambe nini, motema na opesi yango na nzambe nini. Me yesu aza likolo tondimela ye lokola mokonzi mpe mobikisi parceke ye azali nzela solo mpe bomoi. Tala tata ndenge asali mosala mpo lelo biso tokóma bana na ye. Donc ti lelo yo nde okóma mwana na nzambe boye ezali grâce monene likabo monene oyo nzambe asala yo. Tanga Bible, oh, tanga passage, là tu vas comprendre. Malgré maman Beka ye mo déjà molimo asekisi ye parce que dans le molimo pas sekaka. Donc ye mo asekisi nga façon que pesa badinga passage batanga. Donc so ko tanga derrière basisi. Mais yo tu sikoza puis na 13 surtout que na 14. Donc na moto na réfléchir à onde mo ko seka ebiminga. Donc bolamu na nzambe etalisama na bavi na bino, nabombeli bino makambo malamu, nakoyela bino na nsima kasi ata explication mpe na message mosusu nabombela ye bino moye na coach yango eza te esala mobulu moye tofase oyo mpe totie liloba na nzambe eza très important. Nzambe ya Israel abatela bino abomba bino. Donc bolamu ya nzambe etalisama na bavi na bino, napesi bino bayi na kombo na Yesu.